Ça fait vraiment mal. Le jeune. Pour le moment, on a des distractions. Pour qu'il les ait sauté. Pour qu'il les ait examen. Pour le moment, on a des distractions. C'est tous les jeunes. Vraiment, la jeunesse est foutue. tozobeta histoire ndenge elekaki ndenge toyokeli explication c'est ça ezaka bamakambo moko boyekaka abeli te toyoki asalaki accident bazali na délégation bato bakenda kozwa wata na aéroport na retour juste na 24 heures moto ya moto oyo ye azalaki soki mpe atambolaki mabe bato ya moto yango ndiye batambolaka na baesprit de mort. Bonjour, bonjour. Bande kunangai oza congolais olingaka mboka oyo olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azala mutima mawa oyo aza na bozwi ate ya mokie tosunga orphelinat vida na $1 apamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso Bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka parce que jusque là batoma basilati $1 seulement franc congolais za nango kaka 2000 francs pour la kosunga ba orphelin ba fêter bonne année neti kaka bana nyonso po bazala bandako ba parents soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epa ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya Noël na bonne année ekomi pembeni naza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso. Vous êtes sur Top Media TV. Bonjour, bonjour.
Attention, tu mets piétune là. Maman Gabi, bazar besoin de quoi le maman. Bonjour ma Gabrielle. Bonjour maman. La condoléance maman. Maman toi bonjour. La condoléance maman. So balobi baloba te so balobi bokomokama boye eza makambo malamu. Maman Gabi, tomoni apparemment ba comédien nyonso mobilisé awa. Est-ce que bayebaki ou bien
Ah, ok. Oui, au fur et à mesure, la situation a changé. Ah oui, donc, toyebi pasi ya 9 mois toyebi pasi ya kobota toyebi pasi ya kobokola mwana ko matina age oyo akata vie na ye kaka ondire na lipa na mwamba boye. Vraiment ça fait mal, ça fait vraiment mal. Le jeune bolongwana on a ba distraction ba jeune okilo eza ya biso te okilo eza ya nzambe bolongwana on a ba distraction surtout les jeunes. Vraiment jeunesse ya foutu bolongwana on a ba distraction peut-être balobi na matanga nde bisika tozwaka mayele tozwaka ta mayele ntango tozomona ezokomela bandeko na biso mpo toza spécial te toleki bao bazokufa na eloko te tolongwana on a distraction toyebi ke liwa eya volonté ya nzambe mais comme si le jeune mpe bokomemema liwa vitesse na bavi na bino moko ce n'est pas bien. Tala ndenge awila ti vraiment abelaki ou bien asalaki abeli te toyoki asalaki accident bazali na délégation bato bakende kozwa wata na aéroport na retour juste ana 24 heures moto ya moto oyo ye azalaki soki mpe atambolaki mabe bato ya moto yango ndiye batambolaka na baesprit de mort ndenge avirai mabe ale mituka ye kompase tozobeta histoire ndenge elekaki ndenge toyokeli explication c'est ça. ezaka bamakambo moko boye kaka bajeune olongwana na distraction na mama seka distraction ezomema bino eyemema bino trop jeune ce n'est pas bien. Donc wana etutaki bango ye azwai problème na cerveau baye na ye bango na 51 kutu nde nayoki témoignage ntango bazoya directement ezali mpo bayane na mort docteur moko azalaki ya bino boyana oto réanime baye wana mpe baréanime mwa souffle ezongi mais alamuka te akufika na kati ya réanimation ndenge akufi jeunesse bomema mokili na motu te ya mokili ya nzambe botambola malembe okoma place oyo nzambe asengai bikoko. Merci beaucoup.